Capage TV. Mabako ko continuer parce que to comme attendre la fin. Il faut maintenant que ba scandale ya. Ba scandale faut ya ba makambo belé faut salama. Biloko na nyoso ko sala que na moment auto komi oyo tikala ko ba église catholique na église musulmane ki boso to ki ne a ba ko yokana ba ko sangana ba ko comme église moko. Ngam na webisa yo. Catholique na musulman. Ba ko sangana ba ko yokana ba comme église moko et tika l'église des réveils. Ba lukas ko ba ben d'église indépendant. Et sangana parce que monde des autres qui est à niveau ya kibazo luka église comme moko Saint-Esprit et les Écritures. Yé wana kaka. Donc neto telemi boye. Ezala Rose Croix. Ezala Maïkari. Ezala franc-maçonnerie. Yo moningai. Mais ne pense pas que tu m'as vu. Je suis un des membres du corps de Christ. Amen. Toko s'opposer totalement na eloko botina bandala. Tana posa obuka ngota. Nebo kina 1 heure. Opposé. Opposé, vous savez la pratique. Sopé to yana 1 heure. Biso pe to yana 1 heure. To robele la oya biso nzambe. Ouais, biso nzambe to robele la. Mukolo loko ana kobima. Mukolo loko ana kobima. Akoya yemo ka bibo tikanga mna tiaki. Na biso to yebia, la RDC appartient à Dieu. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur et lequel biso. Bozomo na déjà na statut comme est-ce que bache pyramide wana je crois bande ko belé ba yebi ngona bamboka belé. Ba yebi pourquoi est-ce que franc-maçonnerie a posé ka ba pyramide wana na bamboka. Biso to yebi mboka ezalaki dédié pa na Nzambe. Président de la République a dédié mboka pa na Nzambe. Yemoko na stade. Nani siko la mugi na tongo. Nani ngwa leka yé. Aye na bandal apo o ya l'équipe président. Alobi ke na l'équipe président. O ya pesi Congo pa Nzambe. Totanga na prière ya président. Qu'est-ce que président avait prié? Chronique chapitre 7-14. Éternel, tu as dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Parole ya mokonzamboka. Ya mokonzamboka. So ye nani o ya na butu wana? Ache pyramide na ye. Biso to similie na se na yango. Te. Elekate. To bimela ona 1 heure. Elekate. Biso to koloba langue wana. To koloba kaka langue wana. Bango ba ya ka wana place ba chango na 1 heure. To déranger bango tong bataki. Biso déranger bango te. Bango pe ba déranger biso pe to ko bondela. Biso pe to ko bondela. pour ceux qui kaka na lobby na bando fongola makomi likolo ya ba pasteur chroniqueur ba okima Kinshasa parce que na yebi bango très bien. Oui, na yebi bango très bien. Moi je connais tous les pasteurs qui font les chroniques musicales maintenant. Na yebi bango très bien. Na yebi bango nyonso au distrait bato ba yebi yote. Moi je te connais. Ba okima media, ba okima na ba denili si ba okima media. Ni kama denili stoye na ce soir. Ba okima na biso ba okima. Oye na ce soir. Te na lobby kaka. Donc je m'abstiens pour faire l'accès à Batouboula, moi Jésus. Okay. On se connaît très bien. Alors, ils ont infiltré. Bien, au moins, il y a une photo de maman Peniel na Facebook. Peniel Kalambay. Tes ex. Peniel, le nom de la famille, Samba. Ah, ok, je vis. Ouais, Namoni. Alors, moi, je suis divorcé. Na bomo na nyoso zalaki na ngo. Abandi li vinae. Yemo kwa yebi. Asale ba déclaration kazala na libalati. Azala marié. Alors tant mon monument na moi c'est cette déclaration bi nazala ina libalati. Na habité sur landaki on. Cette déclaration moi bi nazaki marié. Aza mwana muki na nasali vite botika ya ko sala vie na ya ko bandela vie na ye. Botika ko condamner ils en a bleu mususu peut-être encadrement ils angaki maintenant elle a compris a commis déjà mukolo par rapport à âge babalaki ye au moins la kisi ya fiancé. Bino musuba la télé soka ba rouge. C'est beau publié. Non, boule. Beau publié. Tout le monde est rouge. Il a dit non, bâtard. Tozali na Saint-Valentin. Tozali photo na statue. Tout le monde était. Ndé mon père frère Mike Nenga zawana robala. Arobala. Peigner la longolier. Alors il vient Sony. A présenter ailleurs pour l'hôtel Sabino que bino va finir avec sérieuseté. So bino bois sérieuse. Beau publier ba photo ya ba Valentin na bino. Likia motema bachulinga mingi basekipe mingi yaya tangwe koki yaya yakosara balobi ya mingi baseki ya mingi yaya tangwe koki abikamwa Sembolo loboko lole fongwa ma yeso yo bangunya bayoka so
ozali nzambe osisaka makambo nyonso nkolo eloko moko te elekelaka yo na se na ntango oyo ndeko sokola ni mokili kopesa eloko te me sokola ndi nzambe akokomisa yo papa nalola yesu mosungi ya basanto nkolo olemba naka likambo moko te na sa mokili oyo papa nalola yesu mosungi ya basanto nkolo olemba naka likambo moko te na sa mokili oyo nzambe eloko moko te nzambe elekelaka yo namona bato bazwa te lelo bakoma na bozwa na kompani na yo oza kaka kopesa bato misala yesu nzambe ya motema malamu nano namona te nzambe ya motema moboto namona te atombolaka bato asengaka ta mbongo te nzambe yesu. Kapach Télévision, bienvenue chez nous en tout cas. Batebele Batuna Ingai, prophète Marquis Ephrata, Azawa Piazo Monanate, Motuna Nzambe, Azaki Ndeboyebi, moi, l'activité Zalara ebele, Batmusu se peut Bazaso, Bazomona Yete, Balande la Raina WhatsApp, Balande la page partout à Zalaka. Lelo Azai sous son honneur, Yakoya na Kapach Télévision. En tout cas, tu repartages Naye. Lelo est vraiment en quelque sorte né tout ça la loko la actualité. Tu Koyo Kapé Makanisia, Motona Nzambe. En tout cas, au Akolendi Sabiso et puis Toroblobela sur témoin et Libiso, Lelo, plainte contre l'inconnu. Motona Nzambe Boni. Malamu Nzamba Bateli, Bisoza Kimia Yeso Bateli. Non, Tozali, mais ba retraite. Moussala, au moins à chaque fois que tout ça la activité moko. Ouais. Bato babiki ba témoigner Nzambe avant de démarrer l'activité Moussous. Tozong on a prié. To batami sous na prière peut-être pendant 2 mois ou 1 mois. Soit 2 semaines par rapport à Nzamba orienté biso et après tozongi soupoto salam c'est comme ça que nous travaillons. L'église ça va avec le confinement. Non, l'église ça va avec le confinement. Geste barrière kaka. Ouais, geste barrière tozo ko banango ndenge ba obligé biso to sala. Mais ils a facilité. Ils a facilité parce que mon qui les arabes été. Mon qui les arabes zo yambana. Vraiment. Le commis vraiment au Talibo et Nazaki na aéroport. Na tali aéroport ya mboka moko voyage na salaki ya tali aéroport obi mais mon kile komi wapi bato bazate on sentir que to komi vraiment na tamoro bato fo ba ko kimele pana yesu masia. Est-ce que l'église est na hauteur nango ezo kende toujours to bandi bazo continuer car ko betsa mabako te église na moment où to komi ko tambola suna ndenge ezalaka te mabako ko continuer parce que to komi n'attendre la fin il faut maintenant que ba scandale ya ba scandale fuya ba makambo belé fuya salama biloko na nyoso ko sala que na moment où to komi oyo tikala ko yeba que église catholique na église musulmane li boso to kende awa ba ko yokana ba ko sangana ba ko comme église moko ngam na webisa yo catholique na musulman ba ko sangana ba ko yokana ba ko église moko et tika l'église des réveils ba lukas ko ba ben d'église indépendant et sangana parce que monde des autres kende na niveau ya ki bazo luka église comme moko. Mais négociation on est banda déjà donc banda qui peut déjà ba lukandeni ba ko sangisa catholique donc ba grande puissance à monde ba lukandeni ba sangisa biloko wana mibale alors bazo sala effort to comme na niveau ya ki ba loi de la république ba loi ya monde o ba ko imposer na ba mboka oyo ba chef ya ba mboka wana bazana kati ya ba loge bazana kati ya monde culte bazo luka ba imposer même à Cora même la Bible ezala na se ya ba loi o bango ba ko imposer donc soki loi mboka wana lobi que okobala mon papa na yo to kobala mwana na yo ne venez pas avec oh la Bible a dit bo contredire yango bakangi bino donc bazo luka sko bazo ba loi ya ba république to ya ba mboko bango bazali batia yango likolo ya parole de Dieu donc bazo Cora bazo Bible ba kitsango na se alors to yebi ke zana ba église mususu du fait que vivra déjà na kati ba pratique au culte ba s'adhérer na bango facilement mais ils en a l'église musu ba ko battre la bonzambe na bango et nous devons voir comment est-ce qu'il okene même surtout zo bonde là parce que l'église est menacée bitumbetelemi contre l'église diable asili qui contre l'église alors bom de Dieu so ba olanda biso partout bande ko so ba sala kanzambe na ndinga bo solo
même bandeko bazana islam, même bandeko bazana catholique, il était à kofungola misu, koyeba biskani tozo kende parce que ngana za mieux placé te à ko juger banani baza dans les bons, banani baza dans les faux, mais loko la bison so tozo bon de lanzambe, mutuna muta banda kotala par rapport à côté monde des kende na ba signe ozo ya na ba église, na bi lembo ezo bota manakati évangile pour na koyeba bisika nyoko cha makolo, bisika nyoko cha makolo te. Vraiment. Merci l'homme de Dieu tozo kende vraiment bien. Tant que makambo ya ba imposer religion on est kendele côté mususu peut koloba papa na biso Marcelo azaki na moi raison ngende a éveillé batu mena ndenge moko kende na ya brutalité. Bon ngai personnellement na koloba que église message ya pasteur Marcelo par rapport à église na kanisi que message wana ezalaki mal donné. Okay. Voilà, ezaki mal donné. Je pense que message à malamu européen sabatu ezali s'il faut même tolo l'église morobo ya libanda ezako tali sa pratique. Omoni pratique oyo. Soki to na parole de Dieu. Pratique aux abominations. Pratique aux bibliques. Pratique aux basala soki basala yango le kana repentance. Pratique aux basala yango lukanzambe. Parce que même dans l'église des réveils, il y a des témoins. Il y a banda kota liso église telle bazo sala ba pratique boye église telle ba sala ka boye église telle aux témoins ya ba événement ebele oyo il kana kati ya ba église oyo ezotambola libanda na libanda ya ba principe ya bonzambe libanda ya sainte doctrine mais nga siko na kanisi ke to komi na temps moko oyo photo la sabatu bolamu ya Yesu. Nous ne devons pas rester là derrière makambo yo diable à côté ici na kati ya batu. Exactement parce que na critiqué maman Cynthia ndena okoma mosantu. C'est ça. Ba musunga mo pena dans le noir. Ya omoni na linga ko za la réserviste na ba propos nyonso ebimi pendant ces derniers temps. Entre autres ba propos ya ba homme de Dieu. Entre autres ba propos ya ba pasteur bon, ya ba homme de Dieu. Bon, na ba homme de Dieu musicien, na ba homme de Dieu chroniqueur. Ouais. Nazaki vraiment je m'abstiens il y a ko landela ba biloko wana parce que so na talisi batu bola moye souté et aux ala mo retard pour nanga mikolo comme na suka tika ataba o bazana lesbianisme ataba o bazana na kati ya masturbation ataba o bazana na kati ya drogue bo bazana na kati ya molili natalisa bango bola mo ya Jésus Yesu azamala muso pesi Yesu vina yo obika vi mususu ya do oliate ozana mbongo te o sentir assurance mon nakati na yo ozomona koza bien pesa souvi na yo en tout cas na linga qui vraiment na s'abstenir mukie pour ceux qui kaka na lobby na bando fongola makomi likolo ya ba pasteur chroniqueur ba okima Kinshasa parce que na yebi bango très bien. Oui, na yebi bango très bien. Moi je connais tous les pasteurs qui font les chroniques musicales maintenant. Na yebi bango très bien. Na yebi bango nyonso. Donc na yebi bango nyonso ba osala ba komba chroniqueur wana na yebi bango très bien. So na bina vanda kana bando sala émission contre bango na perdre temps. Mais so na bina vanda na sala émission pour na ko éveiller encore peuple. Non seulement ko éveiller peuple mais ko yebisa bango ndeko. O distraire bato ba yebioté. Moi je te connais. Ba okima média, ba okima na ba denili si ba okima média. Ni kama denili si to na ngo ce soir. Ba okima na biso ba okima. Oye na ngo ce soir. Té na lobby kaka. Donc je m'abstiens pour fona la sabatu bola moi Jésus. Ba okima. OK. On se connaît très bien. Alors ils en a batu mususu baza ba infiltré. Au moni tant au pasteur homme de Dieu azo qui est dans le monde, à côté dans le monde, abandi ko late lamba ou lata magana monde. Pendant qu'aza dit dedans, il faut que dénoncer. C'est ce que la Bible dit. Lorsque la Bible l'aura jugé, point afin que vous ne soyez pas jugés. La Bible dit ça par rapport à bateau baza dit dehors. La Bible dit ça par rapport à bateau baza libanda. La Bible dit ça par rapport à bateau ba yebina nou yesuté. On comprend? Donc dès tout ça bateau ko vanda a tout ça l'émission contre comme des akanani papa na biso yo ndeko na biso asala ka ba kisi ya bale oya zaka mort voilà tout ça émission non mort et le quoi nous ça les a bien té ba les fo beta mana Yesu non il n'est pas dit dedans azamoto ya katiti il n'est pas déclarer la déclaration mo te que ngana za chrétien ya boy non azali muta libanda ndenge mo pe to ko vanda te to banda ko juger frère Wera pour nous lati ba musicien boye té musala zo sala na mambo ça les ya libanda
ndeye wana bible lobito jijete pour biso moko peto za la jijete parce que bakoko taperer et pas na biso mais bato ba se déclara frère Mike Lambai frère Matou Samuel frère Denis Ngonde bango baza batu ya kati frère Moïse Mbiye tozana bango na kati bango soki asali mbeba soki tomoni ke mbeba wana ezali akwei azande ko na biso to bonde la pona yango moni ba actualité belé na boya ko sala commentaire cela veut dire so moni na boya ko sala commentaire c'est que na préféré na bonde la pona mutu wana mais soki tomoni ke za mbeba te azala ki infiltré alati kaka bo centre mais na mopanzi asambela ka église moko na frère Kofi asambela ka église moko ezaka na Wileri asambela ka église moko ba tia pyramide ye pas eu pyramide wana chango na église na ye awa sala ba misapi te totali basine wana tomoni yango eza na franc-maçonnerie mais biso foto lo baki non aza infiltré aza muto libanda eki ko infiltré bana na nzambe bokeba po bible zolo baki soki mopanga ezoya et que le prophète amoni yango alobite mopange ye bomi peuple makila ya peuple wana likolo ya prophète mais ce qui peuple a prévenir ce qui prophète a prévenir peuple et que peuple basi yoki na bangote ce qui bakufi makila wana bakotuna yango na prophète te eza likolo na bango moko et na ko sepela to appliquer parole de Dieu. C'est ça. Merci beaucoup. Merci papa Marquis Efrata toujours qui était vraiment bien et symbole ba tchaki na Chibangu wana côté ya station ba congolais ba signal ko tumba yango na habité ça ki mbodi na habité so za ki nini ba tmisu ba bif symbole ya ba ya franc-maçon et pourquoi ba kenda ko lona wana ba ke ko lona wana na parlement te ou bien na sénat pour ba homo ba doyen batala eloko yango so ke za nini ba ko lona on ka place population peut arriver faire ba lona wana kota pa du peuple photo yo ba donner les on ni koto bon nakanisi que na moment oyo ba luka ba créer biso bas histoire déjà le la peuple a tombé yango to yo ka sko ba histoire ba yo la biso artiste moko non nga na artiste ngam na montaki yango ngam na posaki yango ça va finir comme ça on connaît bien les Congolais mais ba tu ba bien déjà que ça symbole te na zo bisa yo ke nde to ça l'émission on va triquer 2-3 jours après au moment na mutu moko bima ngam na créer ki yango na sala ki yango pona art Lukuta on connaît bien monolithe d'abord yango c'est ba histoire ebima ko bima yango moko na mabanga ezali banga moko ebima ka déjà taillé ebimi na mabele wu emati ezala ka symbole ya divinité. Mais nga personnellement ma qualité de l'oracle na tikala na noté ko za la convaincu ya que bima ka penza bongo parce que na mona rebellion dirait ba posa ka yango. Mais parce que ezana o ezala penza naturel que li bange botami mais na forme ya nini na forme ya ba pyramide te na forme ya angle wana o ezali ya franc-maçonnerie. Vous voyez? Alors ce tali ba monolithe yango na bamboka ebele au monango les mêmes formes nango les mêmes signes o ezali na kati ya ba montre ba livre ba chaînette ya ba loge ebele Oezo, il y a des Illuminati, il y a des monde. Ozomona. Alors, il y a un ya croix, j'ai hésité pourquoi. C'est ça. Parce que monolithe tango pe ko bimanango ya croix. Il soit fait la puissance de Nekulu c'est connu. Bimi ata ya croix. Mais étoile. Il y a un bimaka kaka ya so tali donc il y a un moni nzambe soka bimi c'est loko moko bongo. Et ko bim aussi avec un message. Mais ko bimaka kate pour na ko plaire bato. Ouais. Alors mais so tali ya ba monde ya ba mboka nyo se bimaka ou comprendre qu'il y a quelque chose ou bato basalaka pour na babiloko wana. Mais to lobela ya Congo. Ya Congo eza eloko moko boye ba ye ko poser yango et yango pe soko tali elembo na yango monolithe ebimi wana o mona na songe na yango ndenge ezali beta yango soko na kati ya ba livre na bango ba maçon okuta yango ka ya bongo. Okuta bilembo na ka ya bongo ba sini wana ka ya bongo. Alors pourquoi ce que zalaki eloko moko boye artiste moko boye soit elo moko ba yeba monter pour na ko chakaka ba chaka on a moité pour ba ya na 14h ba poser ba ye na 1h du matin. La police wana témoigner parce que tant que ba chango na tongo ba téléphone bandi ba to wando yanga papa ba chelo moko ba chelo. À la fin de toute chose na moni ezaka mutu moko pas zaka moi bien informé na ba makambo yo Roger Baka na benga na téléphone on nga na sur place na filmer botindela nga image. Na moni ba image Nathalie ngabi
na se déplacer na mona na est-ce que bimi penza na mabele. Mais papa Roger déjà le bas qui ngoti que kalami était bilembo ko bando bima penalty na banzi. Tant na ye sur place na tel na mabele na moni ke bakundi yango na bisi bande ko bazaki na o ba ye kunda ngo ya kunda. To kena la police eza wana to bandi ko séance. Yo te batuma ba yaki na 1h du matin. Ah, na 1h ne batiambo. OK, on avait compris déjà que il y a quelque chose. Ouais. Biso toyebi mboka oyo président a dédié ki yango pa na nzambe. Amen. Moko ya biloko ko sala ke ezala loge nini, ezala loge nini na mboko eko lekate. Prière ya président. Vraiment. Si mon peuple des chroniques sur qui 6000 dans la prière oyo président sala. Attaque le prière na bango nde basa na stade ezala ki penza na ba principe et sala makate il fallait sala mabongo te mais le sambo kako président sala ya bible o bible zolo basoki peuple nanga ba gumbani bato si bazongeli nga basengi na nzambo na ko zongela nzamba zongela mboka amen mboko ekomi na contrôle ya nzambe amen bato basopa makila innocent na mboko yo ba kangama nzamba opinir bango non seulement ça bato ani belé ba futa amen mboka ezonga na maboko na nzambe quel que soit donc na minute ata premier ministre na moment to lobo ata yemoko président de la république ata autorité ni soka keka ka sali contrat na yenas na monde en tout cas il faut la gérer yé na gouvernement na yé soit na bana na yé na famille na yé mais soka linga imposer biso ba fête des poissons o ya ba sirène mobuto bando sala kala fête à sirène ba benga fête des poissons mboka mbeke kuna so mutu moko luka ako asala biso ndengwana ndenge ba mboka musuto zo mona awi zali awi lekatin. Mais papa oeza nation prophétique oeza Congo Brazzaville na Brazzaville bazu pyramide wana ba yeba tiango na rond point ya mongali bato e fanda nango bato l'air mo na mona mikomo eleki na ba image o tezo bimisa makila bato ba kanga ba photo ya rond point mongali ya Brazzaville wana izo bimisa makila bato ba kanga ba photo ba natala ki on internet bato ba kanga ba photo et tangisa makila likolo c'est que kuna pe fanda kolekate ce que papa bato bakundole ngo wana ba pasteur to ba benko pour retour ezala l'Éternel Dieu a décidé après avoir biso ko loba to sala ki vidéo moko na ndeko Roger to lobi bon ça va to kutani wana to sala vidéo nga na ebisi l'évangéliste Roger bakanga bi ozaka na ba intercesseur bon to contacter pe ba pasteur musu bazaka na ba intercesseur ba pasteur no so ba ndimela Yesu na ninga bosolo to ya awa bango ba na iner biso to déranger bango te biso pe to ko sali loko te to ko simba bango kutu te déjà to ko yanga awa na iner biso pe to bandi ko balango biso pe to bandi ko prier tant to ko sala prière to ke so ki ba cheke loko na bango wana ba ya ba sala prière total parce que biloko wana tanga banda ko apparaître na mboka o ba cheke loko bango boye kuna ya lostel ba cheke loko bango ya lostel tikala ko yeba ke après yango ben de se bandaka crash oh naufrage accident ben de se landaka biloko wana so ke bandi na mboka vraiment parce que oyo wana ba yeko kunda na butu basali yango bien batiena mabende na kati oyebi ke tango gouverneur akomi ayeko tala kata oya tala comprendre que zelo ko boti yango moko te bakundi gouverneur abi mais bakundi yango ba déclaration ka gouverneur asala ki wana ko longwa na ye kaka bana mako bazaka wana pe batikali bayeba bandi ko buka o mais libendeza na kati ba bukiti nde batumbi et puis c'est tout mutachango azoyeba na te mutachango azoyeba na te mutu asali dépense wana po eza dépense eloko wana ndo monyo ba dépenser mbongo oui eza eloko basali eza eloko ba dépenser pour basala à part ma bende wana mais ninyo basali wana matière wana ba dépenser mutu a dépenser ko kundango wana la police abi mituka moko yaki wana na butu mais eza nani président a dédié mboko epa na nzambe ba nani ba liba contre président nani sko alingi atelemé la président ye nani walinga atelemé la président de la république na minute le président de la république garant de la nation yepe mutazo représenter mboka donc prière na ye nzamba yoka kiango yango moni na yebisa quand même bato basa na gouvernement oyo fati apesi confiance bo ça la très attention même bino bato bokoma ba ministre ba premier ministre OK ko ta loge na yo en tout cas za pour na yo na famille na yo soko lingo zo peuple cha bango na kati wana ben de sang e banda ba sacrifice banda tu mourras mboka ezaki dédié pa na nzambe amen yango na pe bino bato boko travailler na gouvernement profiter à kosunga peuple parce que to boy lobby ba occultiste ba yebisa biso soko yesu na bino asali nini ba dédié ka mboka pa na nzambe to boy eloko wana yango wana to senga na président yeba que soka sali eloko te lobby bato bakofinga kaka yete bakofinga Jésus bakoloba tala mboko dédié pa na nzambe tala misère koti lelo tala peuple ndenge bazozanga lipa président de la république sur telle émission ba conseiller gouvernement sur ya président de la république sur telle émission oyo bo se souvenir na prière ya président de la république amen boza na possibilité ya ko changer histoire ya mboka oyo amen na mboko mbongo ezali soki bo sali kaka makambo gouvernement musu ute ko salawa
bobandika ba réunion na ba réunion ba projet na ba projet bosali biso sous république des maquettes pardon oui biso maquette tokotonga boy donc bolamuki na tongo moni loko bakotonga mo place tel maquette soki bosali biso kaka république des maquettes bande konazo bisabino que babanga teti na mausolée tango yeso akofingama ke mboka ba dédié ke pa na nzambe tela peuple ozanga lipa président de la république il faut bato bandimelaka yesu masiya na monde na moni ba ivoirien na moni ba malien après prière il y a président ba émission basalaki na mboka na bango voilà le Congo a été dédié à Dieu voilà le président de la République quelque chose dans les donc bato wana so ba ozela ba mona après ko dédié mboka pa na nzambe ni kamni ko salama président de la République ba conseiller à président bo rappela ka président loko c'est ça tous il a changement vraiment biso sko to bondela bino bo sala sko musala merci papa to qui est vraiment bien au moni ba photo ya maman Peniel na Facebook. Peniel Kalambaï. Tes ex. Peniel, le nom de la famille, Samba. Ah ok, je vis. Ouais, Namoni. Namoni. Quand vous botinde la baille, botinde linga Nathalie nanga bon. Hein? Okolo bani pona kanae. Té, asa ex moi si ya pasteur. D'accord? Selon déclaration à pasteur, bah divorça. Alors moi je suis divorcé. Na bomo na nyoso zalaki nango abandi livi na ye moko ayebi asale ba déclaration kazala na libala te azala marié te alors tant mon monimo na mosa ya cette déclaration bi nazala na libala te na bité so landa ki on asale déclaration mo bi nazaki marié te ça reste à savoir o ba sala ka wani zalaka ni boyo ka makamsu likoli koloti après nyoso komeli bango ba divorcer publiquement te ba déclarer ka ke to divorcer. Et tu sais que tu as divorcé. Mais déclaration à souk avant afficher ma photo il y a fiancé naïe à ça là qui déclaration moi on live moko bande comment bazaye ko analyser je vis ça en passant. Alobi nazala qui marié té. Alors ça reste à savoir et loko basala wana so kezaki mariage so kezaki contrat moko ba yokana ki osala loko moko boye biso na bino moeto yeba izate. Maintenant ndenga normal. Azamwana na yebisaka to sala ki mission na yebisaka bino ke aza mwana muki na nasali vite botika ya ko sala vie na ya ko bandela vie na ye botika ko condamner ezana bilo mususu peut-être encadrement ezanga ki maintenant elle a compris a commis déjà mukolo par rapport à âge babala qui elle a le droit de faire sa vie ndemo ko frère Mike ninga za wana kobala akobala mwana wana pe sera préféré ça la vie na ye elle est maintenant azana âge ya kozwa foyer na azana bana omoni mukili yango pe ya lelo ye au moins à la kisi ya fiancé bino musuba la télé soka ba rouge c'est beau publier na boulboul beau publier to moni ba rouge na bino ba talon rouge na Saint-Valentin to zeli photo na statue to monité mais affaire bo comme la biso na ba bozo tchaka ba pasteur mais c'est pas non pasteur azan Valentin na yote. Même si la fête n'est pas biblique, mais quand vous les fêtez, alors bino bozo fêter encore talon en rouge, li papa rouge, tozo tala bastati na bino, tozo monate, peigner la longoli, alors bino soni, à présenter aye, pour hôtel sabino que bino va finga avec sérieuxité, so bino boa sérieuse, bon publier ba photo ya ba Valentin na bino. Vous le faites pas. Même ya yo na bande kozi là. Voilà donc et puis à la fin, tout le monde a talon en rouge. Daddy SP. Non. Tu as une photo de Daddy. Mais non. Tu as Daddy AP manaye. Daddy. Tu as Daddy AP manaye. Zo calculer maté manaye. Non. Tu as Daddy AP manaye. Daddy Marquis. Non. Donc bino, fallait beau publier pende bo ça quoi peigner la salade. Pour un exemple. Mais nanani na ba Facebook na bino komani occupé. Ozo occupé mais tu as ça ligoza occupé. Donc tant bo chatter c'est que bo ça occupé ti. Mais ça pas bicolo de la mariage. Ah, bonjour, c'est la mariage. Non, question est ali que ba relation belé ezalaka nango ba tebele ba relation na bango ezaka rester. Je vous dis vrai. Oui. Et ça ba relation belé ba to vendre bon. Et bon ça m'ta publié de ça série. C'est aussi ezamoko ba signe à certitude. Oui. Lorsque Moutazo présenté fiancé naïe, c'est que papa publié qui quelque part on a tellement été publié qui ce pour
taille quitté. Ce qui mutu a présenté est-ce que ngana déjà n'a présenté ah OK n'a présenté non té na lobi boye ce mutu n'a pas présenté té bata batala ba rouge va présenter té yo zala ki na liste batu balati rouge noir té wa photo kala ah les rois nous avons occupé ah non té na zape ka tisi comment si qu'on a boy ki ocha samba que le ma alors donc quelque part ce mutu a présenté moi sinaye. Cela veut dire que Hazard vraiment convaincu na relation wana Hazard sérieux nango et lui ka ko laxate que Hazard bomona omoni et là on a comprendre na ba africain wana ako mona ba publier le même na journal moko ouais Hazard na idée moko ko pesa soit ya ko contredire publication wana que zelo mo ebolo bien mo ba benga na ba vérité non il préfère se taire pour na ye maturité wana so ina publier blog côté na Facebook so qui na commenter raté ne wana maturité mais non quand tu vois quelque chose o ezamabe au quand tu as commentaire na bato ba tali ba bi ah bon kingandi ndem ta commentaire réellement il a raison mais il a tort parce que bato so ba ndi meloté mais ya biso ba africain ezaka so moninda publier raté achaka ba photo té donc longola ba photo na nini yeso ka wana ndi maturité wana ndi za sérieux non c'est pas même pas ça c'est même pas ça azamona mukete asali RRT a publier Aza sérieux, bino peut publier. Bino batno so traiter de tout le monde, bino peut publier. Aza sérieuse dans relation à bandi. Asa la vie naïe. Ce qui est simbité, esa vie à continuer. Mais na kanisi que tant a comique, tant vous la converti. C'est ça les mots. Tant vous la converti. Ah oui, parce que Kebilo, par rapport, il y a Babi Tumba, il y a monde des esprits, vie à Bana, il faut protéger Babilo comme Soussou. Ah oui, par rapport à Pasteur, à Zoko encadré, on a Pasteur Naïté, mais on a porté conseil parce que Azali, Moana, Azali, et puis Azamona, un Pasteur, bon, je crois qu'on a beaucoup contribué. Bisso vraiment, je pense que tu peux s'appeler le conseil, surtout là, donc vraiment, Nazouata a beaucoup de conseils parce qu'il y a l'ingate ou l'ukaya en privé, n'engana salango en public. Vraiment. Ouais, parce que pour éviter Babilo. Merci. Nzambe to kota ce qu'on a vu ce sujet na biso et plainte contre l'inconnu. Voilà pourquoi plainte contre l'inconnu et on est aussi salon. Plainte contre l'inconnu ezali moko ya thème tout ça na 14 journées de prière biso après ko ngomba donc tozongara na message nzamba pesi biso alors mois de février oyo titokota mois de mars tozo clôturer yango na 14 jours de prière dénommé que la justice divine soit faite. Amen. Et thème na biso ezali plainte contre l'inconnu. Pourquoi plainte contre l'inconnu? Muto aportaka plainte soka sentir kaza libanda ya badrona. Muto aportaka plainte soka sentir que naza face ya mutu moko aza makasi. Alors makasi nanga na okoka mutu te na porter plainte pour makasi ya justice et ça là yango moni 14 jours de prière ezali dénommé que la justice divine soit faite. Amen. Alors thème déjà wana eza premier thème ba sous-thème tozonga premier thème ezali plainte contre l'inconnu. Mutu ko porter plainte kaka mama Cynthia soka sentir que nazali banda ba droit nanga. Soka sentir que mutu ko combattre nga lekinga na makasi et kinga na kokati. Na okimela na justice. Ezalo kozu likambulelo na premier ministre. Ezalo kozu likambulelo na président de la République. Ezalo kozu likambulelo na colonel moko boy. Oui déjà que yaza colonel azana basoda bako kotelanga na butu bako sala nyonso mais na kimela na justice parce que justice eko batelanga eko bombanga ah nde bongo bisope tozana makasité ya kobunisa satan tozala kanango tata muki tozana ngote et le kozo pesa biso makasi za kombo ya Jésus yango ce que tozo porter plainte contre l'inconnu. Pourquoi te lobby contre l'inconnu? Parce que peut-être muto yo bundisaka oyo kansaka za yé muta bundisaka peut-être za yété ah parce que Anna paie aussi de son côté ko kansaka peni na muta lokanga peni na loi tcholanga yé muta limité na bota yé or ce que tangi na 1 Samuel chapitre 1 la Bible dit l'Éternel l'a rendu infirme. Cela veut dire que le problème n'est pas peni na té mais du fait que peni na bima comme ennemi physique. On n'a pas quoi que sur les plans spirituels. Tout ça là, bon, tout ça là. Au cause de l'obunza mutu musu okanza, soit zoyi na ah Cynthia okanza. Oui, même dans yamba bat émission. Au quoi yamba mutu musu awa a craché sur mutu moko boy. Mutu na tanga la dia bia c'est que Cynthia wenda za boya linganga te do basai langa likita yango basai or mutu wana za ina intention na peut-être ya loba likambwana. Sans pour autant yo poye bamba mutu mutu wana pa inio jour so luki pe émission. Aboy pe yamba. Abo il peut peut-être et comme il a voilà sur les plans spirituels pèse à la bon au cause alors viser mutumo bo na ndoto moko lota
or bah là taper peut-être longinai OK oui on va viser mutumo on na lotela muto on ande bitumbo e bandele kozai également na ba discussion ba famille on va appeler ba lobelo elo mo na famille et pas maman mo botikala na ngobi tata mo solo ka loba na ngasi yemta buntsanga na botati c'est yemta buntsanga na zo musalati on va lo tikala na tata mo solo na ba prière na yo or peut-être ça y était ya ngomoni plainte fait à la déposer contre l'inconnu donc toujours que de porter plainte contre l'inconnu parce que justice na nzambe ndeko yeba ko sala pe ko landela pourquoi papa ya botiba na 4 et que bango nyoso bana mibali batangi ba 6 classes babongite pourquoi maman ya botiba na basi ebele et que bango 5 6 a Jésus poussana batikalité ko zala stable basungi babotité batikalité ko simba musala batikalité ko zo musala batikali même pas ko bala il faut que maman moko ala muka na 14 jours de prière a porter plainte et pas na nzambe il faut papa moko telema na prière a porter plainte et pas na nzambe pourquoi depuis to balani faut couple moko telema ba porter plainte pour ni depuis to balani moko mona na te ozala célibataire moi c'est nango bando travailler ngape na ki célibataire na zali na mbongo depuis to balani biso mbale yo misale kufi nga misale kufi il faut te porter plainte to yeba pourquoi eloko ekomi vraiment au moins na bisaka batu délivrance ils ont d'abord conscience il faut muto d'abord conscience abitumba na que côté na wuti na côté na zokinde et senga na telema muto ko porter plainte ka so sentir que ça ne va pas et surtout que naza face ya muto alekinga na makasi parce que Satan l'équibiso na makasi ozoka bible zoloba ke na Matthieu Jésus fit transporter Satan a transporté Jésus na montagne alors talasco transport bazo transporter Yesu bonga na yo vraiment na bonzoto boy Satan l'équibiso na makasi biso tozozo makasi tango tozokanga na Yesu amen nde wana tozolonga yango moni service yi eza service moko makasi pourquoi ozoke no porter plainte Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing. Réenchanter les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado, dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Sur le plan physique, vous en raison parce que ça parent. Et sur le plan spirituel, nous avons tout tranché parce que yo po bengami na mission nous na sena moyi. Vraiment. Mais ce que c'est inconnu, ce que ça mutalibanda. Justice n'a jamais pu kokata. Amen. Ah parce que tikala ko yeba kita mutozo porter plainte, c'est très important. To porter plainte pour nani. Peut-être yo zo lela. Na zo musalati.
Nazana poto ça fait 18 ans vinangé simbati. Nana poto ça fait 15 ans vinangé simbati. Mutamemaka ona poto azoka ona kapela. Nangulu. Na solo angulu, na solo poulet mayo. Parfait dans d'autres ezati. La 3000 francs. Amemio na poto, abalio, c'est ça. Azulio musala, ozu mukanda. A honoré yo susu na Kishasa, famille na Kishasa. Un jour à l'autre, au moni muta leki na kitoko. Au bois kibilo libanda. Bois kibilo libanda bengi mbila. Kabwani na mutuana kabandi olila na kombona. Yo tikali vie simba kati. Soko ye obandi porter plainte contre noko na bino. Peut-être nos côtés, peut-être ça m'a bien moko sala. Yo moko ya. Ya ngomo tozo porter plainte pour Nzambe a kozong sabatu mususu na nzela. Yo faut se repentir. Mais yo tel ennemi na yo za ye. En tout cas, le kola oza libanda ya ba droit na yo. Le kola oza libanda ba droit na yo et que droit na yo eza oyo. Nzamba kozongi so na ba droit na yo. Oui. Joseph Nandoto na ye tango bazo expliquer ndoto ya deuxième officier. Il y a premier officier. Il y avait des officiers dans la prison, na Joseph. Premier officier a bêté là Joseph Ndoto a kota lisaye comment est-ce que na moni nzete boti 3 étapes on est boti ba fruits na moni na simba ba fruits na zo na kopo ya pharaon. Joseph a zo bisi 3 étapes on a 3 jours. Dans les 3 jours pharaon te relèvera et te rétablira dans ta charge. Au monita nzamba ko yeba ke plainte yo porter aux ana raison aux libanda ba droit na yo nzamba ko rétablir yo. Oui, à rétablir yo. À relever yo pas rétablir yo na ce que zaki ke libala non de bakanga santé non de bakanga et que ndenge ozolandanga ozo sentir que malade on a umelango faut porter plainte. Amen. Et cause à la paix za mutu moko boyiba biloko nda bwakela yo faut tozonga na repentance to réparer. Mais cause à la paix jalousie ya mukili et cause à la paix bitumba ya mukili ne ba sali yo boyo nyo kwama et que peut-être ndenge ozolanda mission l'autre ba 15 ans yo souffrir 3 ans yo za na maladie incurable 4 ans yango yo mona ka so esengoti et que vie na yo beba foyer na yo kota bitumba 14 journées de prière au raté à moté surtout pour rater à moté il faut olanda biso penza na page to na chaîne ko raté à moté parce que ça musala les obenga maman nyoso papa nyoso oya luka kanzambe na bosolo oya za na posa nzamba kota bitumba na ye et que to porter plainte ensemble na yo et que malade ou milieu vie à passion muto azo que ne ko porter plainte parce que à sentir que nazana besoin yeso kota bitumba na ngai nazana besoin nzambe na lola oyo akota bitumba na ngai. Et Joseph a porté plainte contre l'inconnu dans la prison. Tango yeba que officier pharaon oya interprété ki ndoto pona ya zobima. Joseph a porté plainte. Ayebisi officier ya pharaon oyo. Alobi j'ai été enlevé dans le pays des Hébreux. Namboko bisika naza oyo. Je n'ai personne. Nazana mutute. Moi mobali azo ko expliquer que nazala ki enlevé na mboka ya ba hébreu ba meminga na mboka oyo na yiko se retrouver prisonnier naza innocent. Eza plainte Joseph a portaki eza na batu musu ba ko porter plainte baza ba innocent azo comprendre te pourquoi est-ce que babwa kele malade a éviter pourquoi ba bundise na musala et que lelo ba longole na musala a yebi soute ndenge ni salama pour lelo vina yebeba a ko porter plainte lokola Joseph et que nazo porter plainte contre l'inconnu ya passion nazo mona na yeba mutu na makolote. Et moi, mobali wana memaka quand même plainte na ye. Plainte ya Joseph akena yango tie pas pharaon, abeta pe lisole pa ya pharaon. Pour na kotali sa pharaon qui en tout cas na plainte moko awa, yo pozo luka mutu menatika mutu moko na prison. Bartima porta ki plainte. Lorsque Bartima azoyoka Yesu azoleka, atuni batuma kelele wana ni babisie le Seigneur Jésus-Christ. Bartima atali abi bato bakabelanga bana makolomi bale lokwanga bato ba opesanga mapawa bazaka lokwanga eloko ezanga ngeza misu il faut na porter plainte Yesu apesanga quand même misu et permettre ngana banduluka lokwa baninga oui parce que ozolandanga ozape na ba diplôme ozape na mukanda mais ozoka musalati ozape mwasi lokola basinyo somo zobota te vina yozo simbate ozolandanga frère ozana niveau ya koko sunga libota na yo na âge moko boye le lozana ka Mario okota boye libalo bomyo bima bokota ba mabalo zoluka mwasi azana mukanda mwasi akoyedenga mozana ba diplôme oza mayeli okoluka nzambe porter plainte pour na vie na yo parce que okwa na mwasi mususu oui akopeso mukanda mazana sida akopeso mukanda mazana malade moment yango ya kokota ba prière 14 journées de prière oyo tozokende na yango tina première semaine ya mars yo mtu kolanda toko ya kolanda après mais tango kolanda biso déjà yebake prière na biso bandi Bartima azo porter plainte fils de David aie pitié de moi plainte ya Bartima ezo ki 30 minutes te Yesu ayoka kolela mwana mobali oyo
bato babandi ko gangela ye batimetika makelele parce que bazali na besoin avant d'awana sengaka vina etika la ndengwana oui ezana bato peut-être ba ko encourager yo ezana ba enseignement muso ko encourager yo nous sommes dans l'état de la grâce ba ko lokayote ba enseignement les apo ba encourager yo ma sœur eza volonté nzambe soki nzambe linga te tout qu'on couvre de ce qui aime Dieu ya soko tali vina yo ko comprendre que ya yo eza bitumba ya yo zo sengo porter plainte oko matitina ba agi moko boye instabilité moko ndaku te musala te mwana te côté vie ezo kende zo ebate bazote o bazoyebisa yo que eza volonté nzambe nazo rappeler wana bato bazo pekisa Bartimée aganga te po yeso yo kaiti il est temps maintenant ganga mona mobali a porter plainte abi ata babomanga nyonso misu monoko ezali fils de David aie pitié de moi yeso atelemi abisi ba yeko libo benga yaya yeso azobenga batu na 14 jours yo mtozo mona ke okanga ma place moko bando banda musala wanu matakate Bartimée avait compris que vinanga ka mona mobali kitoko boina la na nzela na zipaka manteau vinanga saka manteau na balabala ko senga il faut na vivre kana ba merci à batu mais je peux faire comme les autres maman l'amour pour tes plaintes l'amour pour tes plaintes donc thème oyo exactement moko nzamba tindeli bisongo message oyo pour nanda kuna yo ndenge marché satanique yaki esungaki bato ebele ba témoigner nzambe oyebi na marché satanique ba témoignage na ya ba maladie incurable na ngamo na groupe WhatsApp awa na sana groupe moko oyo na cha bato na nouvelle diffusion ba yebite ke ba na groupe mais na groupe wana bango ba yebite mais ngamo na yebinde na salango na bomba bato pour muto a identifier muto taye ba pété mais na liste penza ya kaye ba maladie incurable na 2020 tozalaki na 17 personnes 9 personnes ba témoigner nzambe. Amen. 5 ba témoigner na début 4 na fin. Aka sali examen maladie bungi. OK. To clôturer quand on a thème na biso marché satanique. Awa to na plainte contre l'inconnu. Nzambe na lola na bika ko visiter bande ko bele bazolanda biso partout. Amen. Mais soko lingo landa ba prière na biso chaque boutou. Tant to zobondela na 22h. Au commis na YouTube na yo prophète Marquis TV. Au s'abonner parce que ba live na biso il y a chaque boutou na prière na intercession. Ces derniers temps et ça la YouTube na biso ce que lingi pe olanda biso na nzela Facebook au commis prophète Marquis Ephrata au mon page au s'abonner na page au s'abonner na chaîne YouTube ba live na biso ça la matozo bondela parce que to comme attendre la fin je crois que mutunyo so fa lukanzambe na sincérité et message oyé pour na mutunyo so porter plainte yo pour porter plainte yo mutuzo sentir ko za libanda ba droit na yo ba bomela yo mwana il est temps porter plainte ba fausse couchango yo zo sala butumo il est temps porter plainte dossier na yoti lelo ba répondre raté na préfecture loko porter plainte mutunyo so sentira libanda ba droit na et kaza makasité yesuka ndefa bundela faut la muka porter plainte. Merci Motona Nzambe. Liloba poto silisa na pamboli déjà nyonso prière na pamboli bandeko so balandi biso partout à ma qualité de l'oracle bandeko balandi biso na malade na hôpital Nzambe la visiter bino amen Nzambe la pambola bandeko so balandi biso partout boko landa album na biso ezoya au titre na ngozali les dieux des impossibles amen Ezoya déjà bolanda banzembo déjà awa na Kapach télévision pe na chaîne na biso bolanda on déjà lelo après mission ba chanzembo merci beaucoup donc nzamba lola kanisi la bande ko nyonso ba kolanda biso partout ba o balandi biso na hôpital nzamba bikisa bino amen tous na descente moko to sala na yo na sana oui en dehors ya o ezali orphelinat na biso Marquis Ephrata tous na descente moko ya to uti ko sala descente obimisa bande ko hôpital ko futa mo ba facture bande ko bakangama depuis 2020 mais bande ko mo ba souffler biso que na sana batwa na prendre makolia au babela ka tuberculose toujours ça la descente na yo na fin du mois awa tikana no sango na bande ko c'est très important mutu mo ko linga na descente wana atindela bango vers loso c'est très important biso to salo ya biso nzambe la pambola bande ko nyonso lo bananga soki ezala ki na bondela pona mutu so la ndinga azana problème mutu so la ndibiso azomona kimiate tika prière oyo et ma révolution pe évolution na vinayo et melayo délivrance. Éternel le Dieu des impossibles, mon Dieu, papa, maman, nous sommes là qui connectés. Midi, allélo, tongo, allélo, boutou, allélo. Seigneur, prière, oye, consolé, et l'ongolé na moulili, et bimissé na malade, et bimissé na instabilité, et bimissé na célibat, et bimissé na katia souffrance, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci en tout cas, na Obalandi Bisso, merci na Arsène Maëla. Merci na Joe Mystique, Grâce Matelo, merci na Motona Nzambe Marquis Ephrata. Bolandi na page na ye numéro to tchaka toujours. Nzambe ya pambola bino pe ma bota na bino, bo s'abonner, bo aimer, bo partager l'émission na biso. Merci. Likia motema
koyoka so Capage TV.